5 chantiers lelo bato ebele baza koyeba signification nango te ebele pe bayebi totambosaki micro alingala facile kokamwa bato ebele bayebi nango te bakanisi yango mutu. Mokolo chef de l'État Joseph Kabila Kabange apesaka discours programme na ye pona makambo akosala na mvula mitano oyo peuple congolais apesi ye alobaka ke makanisi na ye pona kobongisa mboka abengi yango 5 chantiers ya République. Yango wana tuzalaki na balabala pona koyeba soki ba congolais basosolaka yango ndenge nini. Lokole elle est là. Selon moi, 5 chantiers Lumukoloba. Ndenge bambule betaka koto yo babongisi biso bavenu donc c'est la suite qui nda soto nde ezalaka ke toleki ye bamai bavenu bavoiture ozoleka salite bato ebele bazokufuna bacourant likolo ya mai moto akoyeba ta ti likolo place wana akangami kolamukola ntango bato omona bibembe na bavenu kasi bandoko epesa te 5 chantiers ezali ambition kitoko au chef de l'État Joseph Kabila Enango pour la mboka ya Congo. Pour ngai namoni accélérer misala mais loko tozo senga na mokonzi ezali po sala eko bakandingo wana na Rwanda po mboka na biso ebonga des soucis na biso tolingi ali Rwanda ekende kandingo wana po population asepel. Ndeko ya Congo 5 chantiers républicains ezali mpo ete banzela etongama na RDC nyonso mpo bato pe biloko na bango batambolaka malamu partout pe na tango moke. Bandako etongama ebele na RDC mobimba mpo ete bakongole balalaka lokola bato. Population ya Congo bazanga mai pe courante, éducation ya bana, classe pe santé na bakongole ebonga. Nyonso wana ekokokisa masuki moto na kwena ye pe na mosala na ye azali ko carburé 5 sur 5 po ete chef de l'état ye moko akokoka eloko te. Il faut tia poa biso nyonso bandeko bondimela ngai ke 5 chantiers républicains ezali vision ya bolingo ya mboka po ete vision oyo ezali pona seko na seko atako un jour ya la na pouvoir te wako yana sima na ye akokoba kaka po mboka ebonga match oyo ezanda ya prolongation et ya sala